balambela ata ntsaka madesu mo boye na dame nayebi te nakobenga nani na telefone alambela ata ntsaka nalela ntsaka madesu fort te par rapport à vidéo kasi yango nazoba na place nalobela makambo nalia nde ntsaka donc yo sepeli parce que nga nalia nde ka ntsaka madesu nana sepela te nalingi makambo te ya buzoba bato babetami c'est bon bao babetami c'est bon bato pe babetami te c'est bon nga nalia nde ntsaka donc yoza pour que naza pour te contre te mais so bitumba eza bato mosusu babetamaka bato mosusu babetamaka te yango wana moyen akota yango eza te fu balambela donc s'il faut mpe depuis kabeta mpe bato mpona dynastie ya kobeta bango non pourquoi nabunda mpona dynastie parce que ya miziki soko olandi bato babundeleli eza so miziki te ekomaki wana tifo tia yango album impolitesse comprendre dynastie eza miziki soki nabundela mpona miziki mpo wana donc soki omoni tolongwe na concept ekomi bagarre c'est que impolitesse eza album moko impolitesse voilà après nde fo balambelanga ntsaka nalia album impolitesse ça veut dire quoi ça veut dire que nalingi kokota makambo wana te na na posa balambelanga ntsaka madesu na place tolobaka bamakambo ya bafutilité vome toliaka ata fufo tonomeli mai match pe ya Paris ndenge à corriger match à Paris eza lelo ya babunda nga etali nga te babunda lisusu bakobuke minu babuka minu nga etali nga te donc kabola te osomona na bitumba nanga moto ayokotelaka sikokanaka ekota bitumba bato ndenge nini banda na banda babitumba banda bomwana omona sankara na bitumba na ngai jamais alors siko nga na okekota yango ndenge nini etali nga te nzombo mokusa lobabo ça ne me concerne pas sankara ki osala entraînement bao babeti bango ezaka bongo so babeti omoni kokwa te swata pardon ya pena est-ce que oyebi ke so nabimiseli yo passeport na nga na mwa mokia oyebi age nanga sankara so apesi age ne natalela face na mokolo na nga donc bato ozoloba ba mikolo na nga. Grand événement mondial avec le puissant prophète du Seigneur que Dieu utilise très puissamment pour la guérison de toute maladie, entre autres hépatite, cancer, paralysie, même ceux qui sont dans le coma. À partir du 1er octobre, journée miracle et guérison. Appelez pour vous inscrire. Pasteur Eliane Mankondo, Orléans, France. Ne ratez pas cette opportunité en or totalement gratuite avant ou après la guérison. Inscrivez-vous. Pour tout contact, Pasteur Eliane Mankondo, Orléans, France. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo bisika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Voilà, très chers amis, merci beaucoup car je sais que vous êtes très nombreux en train de suivre sur votre chaîne d'excellence Nouvelle Tendance Télévision. Une fois que vous tombez sur la vidéo, partagez, likez, laissez vos commentaires, ça nous fera énormément du bien. Devant vous, c'est Junior Da Mobutu, votre ami de tous les jours. Très chers amis, donc je sais que vous soutenez, donc je vois Nocré, hein, donc l'abbé la Nocré à Cartus, et puis je vois Béni Tavares, la patronne. Très chers amis, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Pomagnon, c'est Déplique. Vraiment, avec lui, on va essayer de parler par rapport, il y a projet Naeusa Stabilité, donc deuxième volume, et puis on va parler sur sa carrière,
aux entourés. Il est juste à nos côtés. Je m'en vais directement lui saluer la star de ce soir sur Nouvelle Tendance. Pomba. Ouais. Mbote, bonjour. Ouais, Mbote, bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va. Tout d'abord, on a topé sur félicitations par rapport à Stabilité Volume 1. Tout le monde est épaissi. Malgré tout le monde, il clip vraiment thé. Non, mais au moins, ça va. Ouais, merci. Maintenant, pour nous, on va faire des clips, TV par rapport à la clip. Pourquoi ça va? Non, c'est là parce que normalement, fait un clip à Difoni, mais on va tout un concert à Temba, on va monter, il fait quota, malgré tout, on va tout côté dans net, mais il se met tout ça dans nina, il photo côté, ça voilà quoi. Ok, mais au moins ça va, ça a évolué. Dans le bango, on a un course na mokité. On a par rapport à nga, pour na biso c'est bon quoi. Ok. Mais pour na batu soube ba kolo ba c'est bon te vie za bon. Mais artiste c'est un sous yo entourage na yo, toute la famille artistique, il y a des musiciens, ça maman va félicitations des paroles d'autres. Si belé. Qu'est-ce qu'il y en a? Ah bah tu avais belé ba Prince Tangola, viens qui va bon de Bodina, les padres, donc bah tellement belé quoi. Les rois de la forêt. Ok. Voilà. Le Besson Pota, héritier Watanabe. Dans la robe, ça va comme si on ça la faute. Mais tout est bien. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, tu as un deuxième projet. Il y a Stabilité, volume D. Voilà. Pourquoi directement précipiter volume D? Non, tu précipité, tu préparé. Tu préparé des bilots. Tu as l'ambra, tu bombi. Et comme après, tu lancé. Mais tu as focalisé dans volume 1. Mais tu as l'ambra, tu as bien. Parce que l'album peut avoir non copié ça, les musiciens payent ça. Donc tu as venant au four au moulin quoi. Voilà. Mais pour le plaisir, tout le monde a la biso, Neti Beni Tavares, la patronne a la biso, et puis nos créa, Cartus, la bella. Pour le plaisir, na bango, na habité aussi la bango, moi vocal ya tembe na tembe, au salama. Manauti na ye Paris, tembe na tembe. Apena uti na nga lufu, tembe na tembe. Mais to gutani na boîte o tembe na tembe. Affrontement ya somo tembe na tembe. Mana sombi na ye champagne tembe na te. Ngabena fokeye na shisha tembe. Voilà quoi. Merci, na sûr que ça lui plaisir na batutu batali miso ba scotché cimenté, mais depuis pour ma nuance vina yo ils a entouré na moi ma bébélé torolo ba moi ba choc bon ma bébélé so toro cité to mona séparation entre yo na Aminao Fabregas et puis na lembango ouais donc il ça par exemple to mona pe accident accident c'est bon voiture et panzana to mona pe ok d'accord et puis to mona pe to ka pe divorce oui ça là va tout bien tout plaisir après un moment tu auras divorce et puis vidéo fameuse vidéo et tamboli entre yo na Fifi Siwa. Donc je sais pas pourquoi ça va tourner par rapport à Vina ou Maramir surtout c'est pas ça on a tout temps. Il y a homme soit le temps il y a une gravité, il y a grave des accidents quoi. Voilà. Donc ma séparation il y en a on va divorce. Il y en a est-ce que nga mutali boso na na moi si to kabwana. Et dérangeant. Nga pété mutabanyanggo sauter une époque à Jésus Zala, ti descendant c'est au kita. Ok. Ouais. Divorce. Donc c'est important il y a qui nous perd la voiture. Kakar nanga kaka. Donc il y a un regretter plus. Ah mutuka la ngai nzambe. O regretter te ba mi na o ba proche na. Ba mi ba nani. Na ba mi na Pascal Kanzel mamale. Ba onde ba master nga bo mwana. Sou Pascal Kanzel to tanga ne nchiki moko. Wana nde bena ba master na ngai. Ok. Voilà. Mais est-ce que le redémonter par rapport à l'histoire où il y a Siwa Stone? Te wana ba masola ba dessin animé moi ba tome géri otondo tala a bombarder ma okufa te. Ba bombarder na ba nga mena daete. Ah l'histoire a tome géri. Ok. Merci beaucoup. Donc on évolue avec Pomba Nyons. Mais depuis Pomba Nyons, moi ma projet est à Ebélé. Ma projet est à Ebélé. Mais aujourd'hui tu vois depuis Pomba Nyons pour ou contre par rapport à projet dynastie. Mais non pour yango na wenge men non contre ngondenge. Non pour parce que tout monde moi division et côté entre bino ba wenge men bana wenge. Taliban bato ba sa division ma Taliban on a mamam na bango ngapela na pour. À 100% ce qu'on a c'est limité kana pour.
bato baza pour te eza pe ba vie na bango toko te to lobela bango mabe eza pe ba vie na bango biso pe eza ba vie na biso donc siko photo c'est respectané quoi OK la biso to respecter a vie na bango bango pe ba respecter a vie net yanga voilà donc neti héritier watana benda telemila projet wana pour respecter non oui il faut na respecter nini position na ye OK voilà pour anité au monde on peut m'abêter te na mona m'abêter mutom toza libre ya kopesa nini na ye quoi voilà. OK, maintenant par rapport aux autres abilités pour te dire qu'ils ont vraiment plein de boulot. Ouais. Aujourd'hui, par rapport, il y a affaire où il y a vidéo, il y a bagarre entre Bill Clinton, Waza, Kolo Tunayo, na tout le monde qui dans sa 40 des quotas, les lots, tout le monde ici ba bituma wana ba désordre ne s'est passé ba si wana wengi tout le monde sur les lots Bill Clinton, il y a na 140 des quotas et kezongi. Pourquoi on va ni na notre histoire? Oui bien. Malambela tansaka madesu mo boye na dame na habité la ko benga nani na téléphone alambela tansaka na lela nsaka madesu fort t'es pas pour la vidéo kasi yango nazo ba na place na lobela makambo na liande nsaka donc yo sepeli parce que oza na liande ka nsaka madesu nana sepela te na lingi makambo te ya buzoba bato ba betami c'est bon bao ba betami c'est bon oh bato pe ba betami te c'est bon ngana liande nsaka donc yoza pour que bato ba betama pour te contre te mais so bitumbeza bato su ba betamanga bato su ba betamaka te yango wana moyena kota ngo za te fu ba lamela donc s'il faut pe depuis ka beta pe bato pour na dynastie ya beta bango non pourquoi na bunda pour na dynastie parce qu'il y a musique so landi bato ba bundeleli eza so musique te komaki non ba guerre entre wana il faut chango album impolitesse OK comprendre dynastie la musique parce qu'on a bundela pour la musique pour dans ce qui au moni to longwe na concept et comme bagarre c'est que impolitesse c'est album moko impolitesse voilà après 9 fois la mélange ça album impolitesse ça veut dire quoi ça veut dire que na lingi kokota makambo wana te na posa balambelanga nsaka madesu na place to lobaka ba makambo ya ba futilité vraiment to lire ata fofo to no meli mai match tu encourages Bill Clinton match pe à Paris par rapport ya ndenge à corriger match à Paris za lelo ya lelo Paris obeta na Manchester actualité à danger surtout alinga bale trop kina ke kota ba makambo etalinga te mutuna makolo nango na yebite ngana yebi ka ke soki ba beti batu o na yebi soit mutu wana mankaki mutu parce que pas mutu azwa kanda lando bo simba na nzoto c'est que lo moya na kati parce que lo ngana na posa na yeba ote ya ona bi bato la kata bitumba poso oza biloba loba faut zapper makasi vraiment so ba okutali ba beti yo c'est que oza makasi te à la prochaine ba on peut pas entraînement ba pomper makasi ba kuta ba bunda lisusu nga etalinga te babunda lisusu babuke minu babuka minu nga etalinga te donc kabola te osomona na bitumba nga buta yo kotelanga sikokana ke kota bitumba batu ndenge nini banda ba bitumba banda bo mwana omona sankara na bitumba ngai jamais alors siko ngana ke kota yango ndenge ni etalinga te jomo mukusa lo babo ça ne me concerne pas ça ne me concernera jamais voilà, ça ne me concerne pas, ça ne me concernera jamais. Donc, bitumba, ça ne concerne pas depuis. Bobunda, na bobunda tenga etalinga te nga musique. Sankara ki osala entraînement. Ba ba beti bango ezara bongo. So ba beti o moni ko kote swata. OK. Voilà. Etalinga te balambela kansaka na lia. Merci beaucoup, mais ça te fait quoi comme la vidéo tout le monde a sur Lisanga, Bill Clinton, Firigola, Céléo. Kitoko. On va faire revoir biso sous ba moment autant biso to zaino ba fanatique tant to tala ba on a ba TV. Ya ba bon moment. Makambo sko photo beta nde yango. OK. Na place to beta masolo bituma photo beta nde sko makambo ke batumo ba oyoka na ba li ensemble. Ozoma ba guerre c'est le scam avec on a Bill Clinton. Sko ba li ensemble. Masolo photo beta na Congo yango ke ba futilité mo ya pamba pamba. Osko na lien sakate. Lorsqu'on a tient ça comme panzi parce que zo beta masolo bien masolo ka ba futilité to ki maman to lien ça comme adesso et signe mais depuis que mon alliance apparemment comme si vous avez écarté to mona plus pena ba oyo bazala avant bino na wenge
tout le monde a mis nos écarté. Tout est écarté par rapport à quoi? On a la génération Oyezalaki déjà. Donc, la génération Ezalaki, tout comme père, tout le monde peut bendaye. Meilleur perdant qu'il n'y a pas yembi. Biso Ezaki, to c'est l'album et bimato a vrai mélopé. So peut depuis quand yemba c'est bon, so peut non yemba c'est bon, mais to c'est l'album. Donc tu comptes aussi participer au Tatamois. So il va benginga pourquoi pas parce que mission nyonso linga beta ba compétition danger. Ya ndemo na joueur toi linga beta ba Champions League ba ni non bon pour vous avez belé vous avez écarté. Voilà ce qu'on peut céder là comme 60 minutes. So ba bando so ce ko ba wengemen nyonso. Ba céder calé. Ba ça comme oui céder. Notamment vocalement, comment non, et ça qui est toujours soutenir plan et vider. Merci beaucoup, très cher ami. On continue avec le pli que pour Manillance. Mais un mot pour Sankara. Parce que le Baloubaki a bougné là. Pardon, il y a peine. Est-ce que sur la bimi c'est le passeport, on a moi qui est. Odi âge nanga Sankara soit pesi âge né natali la face na mukolo nanga. Oh. Comprends? Donc bato zolo ba mikolo nanga. Donc vous kota makambo na te. Ta vie nanga Sankara na kota makambo na eta la vie nanga. Mais il y a ça là ba émission. Émission monto mona bimisa bato miko ça ba déplique pa ya pe boy. À ce temps il y a ça émission. Obi na vie faut pas rato zalaka na ba complexe mo inutile. Nga longola ba complexe. Nga longola monde tout ça boy. Neto final so to kainka photo siko check après 5 ans so to ta sous photo wana to za suna ba façon te to za vraiment ko banga ka te ba l'action photo akala po ata président de la république so ba l'action photo ne akala o mona kaka mo manzape zalaki e ko jede ngana nini po via batu nyonso zalaka bon otala da face ya Cristiano Ronaldo tanga zalaka na passe otala on de alors parce que yanga ebangisa batu kwani. Et puis, dans la Kisasa, il y a des Kwangana Thompson, il y a des faces. Mais tant vous avez rappelé, tant vous avez tapé ou il y a des musiques. Sankara, tant vous avez kotara sika, toi yara sika. Azarande ni, azarande. Na yebi makambo wana te. Na talaga yango te, na mona répété. Ça ne me concerne pas, ça ne me concernera jamais. Maliana no madesu na boyi penati, na boyi nanga, na beta masolo ta. Obi ke mère na biso ero na Angola. Afandi kutu ya ofuna lugele ba larba mambo tutula. OK. Kena ke no beta ka liso public ya pidu mo mbape osala ya kombo mo boy. Mais il y a ça là ba publicité hein. Yani autant moi zui penatan c'est leur émission. C'est bien. C'est qui? C'est bien. C'est bien. C'est bien ma bezate. Souka na to vivre te. Merci to vivre mais un mot par rapport il y a Oyo, Aza, bon, je ne sais pas, mais Tobin a zappé artiste pour s'appeler Fierté Musique Congolaise. Au Babi, nous avons encouragé Sankara au nom du Fali Poupa. Voilà. Conseil. Et là, mon cas, on a épinglé bien. Souvent, on a une émission, on a une victime, oui, balobani. Pour une émission, on a un succès. Il faut que on ait un biso. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est que biso te batutanga. Net se poser la question, te poser. Est-ce qu'il y a un mélomane net n'a pas répondre pour étaler ça ne me concerne pas, ça ne me concernera jamais. Pour na elle za la tête, pour za la tête, to bandika ko beta komba bato ko ba vie ekota. Na préféré to beta kombo na tena sa devi. Que na se mêler na makambo to sa ba vie belé. Est-ce que vous comprenez bien entendre dans lobby? Yo ngo beti sanga ba masolo mo na album ya tellement munene. Otoko lobelela ba opisa banzembo nanga siko ndeti nga na makambo ya soi-disant vena biso Fali azotinda Sankara et talinga il y a des gens qui nous suivent de partout. Voilà. On a besoin de dépliquer moi lilobana moko oyo et ko sape que et ko influencer pe bato ba la biso. Il y a un moment on a posé question OK. On a dit pas Fali pour pas grand artiste. Aembara bien, a composera bien, a binara bien, a sala ba merveille. Na c'est limité wana. Donc les lotos le baki yete mutotinda Sankara. Na yebité. Na monate. Est-ce que obida ke côté vient na chose na côtoyer te to fana na te to mera masanga siko. Ça azo sala makampo la mutu moko bo. Donc tu souhaites aussi pas, tu souhaites pas. Na koyebaka te, na kondimaka pété pour na moni pété. Tu ne souhaites pas un jour rencontrer Fali Poupa? Non, je ne souhaite pas rencontrer un jour Fali Poupa.
namona ye dans la TV faut na rencontrer so wapi te na ndenge boye ya fa rendre ton so ya mo beaucoup te tantôt to le kala na carte au monani vers biso grand artiste yeyo ça me fera plaisir aussi. OK. Première fois la mona ezara na terrain man. Nga no beta na mupanzi koto yo ya no beta na mupanzi et ça nga plaisir la moni grand artiste ya mboka na nga. Habité surtout yamba par rapport à quoi ezaki achaki bi na landie na yambie poto beta kamorote poto yamba fo mutu mwa chabi na kana biso ne na kimi mango na yambi muninga suko nazo beta na ka so bango ba chebiso bi biso to za ma to ta ba ope biso to cheba bi to za kana ba. Merci très cher ami Molo Molo, nous acheminons vers la fin de notre mission donc vraiment tous vraiment bino temps et belé te me déplique et déranger batunyo surtout ba wenge men bananyo surtout ya wenge lelo weranson igo de la forêt. Donc concert ou événement ba tout ba ner ozela auto ebiki ba tout ba mélomane ya bonne musique tout bando ozela lelo concert on ezaki annulé déplique place ozaki ça qui on dit ouais ça bien le roi de la forêt betité. Voilà, n'a pas si pour les musiciens belé, na mona notamment vena sope Blaise Boula lobela kiango vena biso manda chante pe kumu na mona pas lobela on sait que ça fait mal quoi parce que l'invité voilà qui est belé ba massa mso ba nga ba revoir sous ba net ba café room ça fait longtemps café room ba 7 ans na ba kisasa vraiment mon keke massa pe na mona soumi ki la zonga sous à moi ja et ça la faux parce que ba mission de ba galérer et la kanda, la colère. Voilà. Mais il y a des trucages par rapport à Bino, revendication à Bino. Bon, tout d'abord, na kizé bateau, na pototé, na fingi pe bangote parce que na respecte bango trop. Ba o ba beta na poto, ba ba misa gi sasa to ba misa gi sasa te. Bango ba beta ka pourquoi? Question pe biso pe tento tout na bango, ba vie na biso to, ba tika na mikil o ba beta ka chez ba jonga. Basala pe ba plein na tala ka bango guerre ya ve na sele na brigade et indi. Bango ba beta quoi? Bango de ba makila bango na biso te tozara ki sasa. So il faut interdire, c'est qu'il faut interdire. Biso na ba joueur o ba beta na poto. Bon bah accuse Bino na mama mususu o ba. Ça que pour ba bi que toza faible côté mo bo to recommander. Parce que pas ba joueur ba bi que par exemple pour que déranger mo to monstre limbombe na Galatasaray. Oyebi siko ba tir ki ne ba ko kata o. Vraiment. Pour que kuna ba ko commenter yo ke na porto que bouger mutu lokola Mbemba. O bouger non ndenge ni la porto fanatique moko ya portugais ya ko bomo. Vraiment. Vous comprenez? On dérange pas ndeti ndo na sabe ta na Nantes. O kesko na Nantes o ke pekisa beta balle pour za congolais. Ba congolais to ba congolais. Vraiment. Ba yebi ka ke biso nde na ndenga ba mikili. Hein? Ba ko gagner biso na facilité quoi. Donc on appelle ça par exemple ba ke non pas ba joueur na biso ba ke mego mo so fanatique mo pena ya Porto. A mono simba Chancel Mbemba. O dae. Vraiment. Ba ko bomo sur place. Vraiment. Merci beaucoup. Donc là, c'était pour votre plaisir de Plic pour Maniance aujourd'hui sur Nouvelle Tendance Télévision, la chaîne de l'excellence. De Plic pour Maniance, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Merci. Un message dans Batutu Batalibiso. Ouais, Batutu Batalibiso, en tout cas, c'est bon. Système amicolo, il y a que Batielon Sakamadesu, au lieu de ça, moi bien. Ce qui peut, au moins, battement, ranking, oh, bande koyo kana mazoka na insulté, lamba ki déjà nzombo, balia nzombo. Bon. Parce que tant ofandi d'abo liaki nzombo, pour na kosala kabal moko bo, bon si les nzombo na bino. Nicolas za bongo, na moni ka question o te na lia ron saka, ko na noa soka émission na loso. Bandi ka question mutumo, bandi go lia. Directement. Alela nsaka madesu fort. Balambela nsaka. Soki te nzombo basala ki basilisa nzombo. Merci na li ba congolais. Question de curiosité s'il vous plaît. Ouais. Vous avez colonie. Oh, beti ba chaka madesu. Nazo biso na dans la missing do omona na loba loba mungala. Na ça dit na pena vrai congolais. Facette tout yo memelanga na za. So mwa timidité ya ba Congo na za. Pokota mère na biso be moi ki Congo eza. Koto na la mulubo mo de apembe makamutu. So ngo ba memo kote ya ba mbunza. Bangala. O ki pena ko bibisi grobo. Bazana yo. Bon. Ozo comprendre en fait na ra congolais. Vraiment depuis voilà, congolais 2-3 personnes na batutu batali. Voilà, si bon c'est ça dit loi venanga Planchant Kabanga les seuls fantômes qui sourient Ben Willy les Gabonais. Il y a balé qui parle au monde donc tellement toi en répétition moi to continuer tellement exact bon
propos na biso engagé kaka biso Vraiment. surtout nga obo accuser frère nanga Mobutu te eza ko engagé kaka nga donc voilà quoi merci depuis yana bato batala rayo balingaka yo mingi de kombo o Nokri à Cartus et puis Benny Tavares soko bwaka bango et ça voilà Nokri à Cartus la belle OK en tout cas na pesio bambote et puis Benny Tavares na pesio pe bambote belé quoi donc de la part de Pomba Nuance Miziki. Vraiment, musique ne tombera jamais avec depuis Pomba Nuance. Très cher ami, toujours sur votre chaîne. Restez scotché, cimenté sur votre chaîne. Donc, partagez nos vidéos. Ça nous fera énormément du bien. Avec votre soldat, Junior Ndao Mobutu, tous les jours. Donc, on est avec vous. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Mokili aloyembo Zamba Melody Mawa Musique Ebana lesene kisi Mulongomba Yakobisanga moto esengo mono yo Obali Toebelaki bandumba ma cette fois-ci Toito kote na siko basi ya mabala Voilà Kobisanga moto esengo mono yo Obali na ngai Akobisanga moto esengo shero yo Lelo 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 Yakobisanga moto esengo telo yo Un peu de prière encore. Cette fois-ci, tout le monde l'église, tout le monde dans mon kili. Yakobisanga moto esengo telo yo. Moi madame, moi sinangai. Mère à Palermo. Misigi. Sarade.
yakomisanga modesemo nzelo yo lelo yalongolanga na souffrance nzelo yo isiki yakomisanga moto esengo nzelo yo lelo après bokoyiba lelo yakomisanga moto esengo nzelo yo lelo